Bonjour Ndeko. Bonjour papa journaliste. Leo toyokotala na kombo nani? Kombo na ngai Fabrice Lolotona. Toyinto yeba kaka ni ekomela poto okuto na eta o. Nazali accidenté nasala accident na port na biso ya Matadi. Ça fait déjà plus de 17 ans naza na état où naza nango na kuta na accident na le 6 décembre 2005. Depuis wana nazwa choc na niveau ya colonne vertébrale et komisa ngai paralysie boye natambolaka te koto nyonso ezama totalement ezama paralysie totalement natelemaka te nasala ata mouvement moko te me makolo ebuzaka te nasala ata mouvement moko te en plus nde nazosentir ma yango te eza na nzoto suite ya choc wana nazwaki niveau ya colonne vertébrale. Naza na pasi na ndako vraiment nazosouffrir makasi nasalaka besoin nyonso kaka na eta naza nango en plus na condition moko très difficile, vraiment très difficile, vraiment nazosouffrir makasi vraiment. Bon na hôpital otambola baloba nini mpona kango? Na hôpital nazalaka docteur asingaka ngai traitement approprié niveau ya Inde, Afrique ou Europe. Babimisanga meme rapport médical na nga yango oyo naza nango awa babimisila nga yango mpona epermettre ngai nazwa moyen ya déplacement parce que esenga neurologue parce que eza traumatisme au niveau ya nerf esenga neurologue mais awa na Matadi ya neurologue baza te docteur akotinda ngai na hôpital moko eza approprié niveau ya banda ya mboka mais suite ya état naza nango naza orphelin de père mama aza na makoki te ya kofaire déplacer nga na traitement yango nangi na profite na image oyo na video oyo na émission oyo ya mama Irène Masiandoki à travers la chaîne ya Irène Masiandoki TV na lancé appel na bandeko nyonso po bakotala ngai à travers le monde. Nazali mwana peleki na bino ndeko na bino naza na pasi na ndako oyo nyonso nzambe akobeta motema na ye akoki kozwa ngai en charge mpona kozwa traitement niveau ya Inde be Afrique